Au moins, tant que tu es arena, on passe par là qui va dire aïe. Oh, je suis bon. On est fou soit. Oh, bon, soit bon, t'es fou soit. Attends, mais mon coup, t'as pas me soir, bon, il y a pas me soir, bon, niveau d'événement, bon, il faut soit. Mais tant on beaucoup numéro 1. Yo, comme un avocat satin. Attends, on va vivre bon moment, baby, que les petit oyo, n'aime ta simbi bâton et commandement. Yo, Arnaud, n'a pas ce bêta concert. Toi, tu joues que les karaoké, papa. Yo, oza mutu ya groupe d'accompagnement. Ozo que se comparer na batu ba na orchestre. O baby tetoni. Balobi nanga, base komo le ka kitcha dum na munene. Oko ko beta ba rumba tenga na aéroport. Na ebite hamburger ali ki mutembuye etoni. Mutabombi atoltare na pendant so 5 ans na mukolomo, c'est pas dire le mandaka. O ebengisi si bangulu. Est-ce que balobi la rien to balobi lo dile. Ozaki na Arnaud. Ngaku na yeko kuta ye baba na yama. Ayako sani. Pourquoi na sima na mikongo batu bo misalo ko batu bo na imer mo les hypocrites. Arnaud Dima Douma ngam na monter na tangi bien. Tozara na vie koza mission li lo bateke faut aller impoli. Un mission à cause impolité. Parce que musique et bandit na falite au souka na falite. Tout le monde a au pitbull, mauvais souvenir à ba congolais. Voilà. Allez à mon bébé nanjil. Yé. C'est que lo mo boy. Eloni. Manika takakio mabe. Otangi kombo. Otangi kombo bébé c'est misa bien botanga kombo. Non, c'est excuse. Monte langwe. Tena ngwete. Kasi poso otangi muta kombo muta mela dog faut yo poso akuiti na misa. Mais si go bato bakenda ba poto ba kata bilamba na bato refel ona na banini. Bazazate. Bazazate bamulondo la police. Nzo kata bilamba pour monisa bapoto fraudit. Wata fa ça biso plaisir. Voilà. Et puis elle on a reproché. À ça la soubera te ga o na poto za obatama. Et comme bimonde bango bato babandaki nzoka ya bandango tongo. Kabo c'est pas me mission na mikili awa. Et ba on peut ba bimisi moi 34. Des fois te ya. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Merci, Boza, partout dans le monde, Bota Bisso, Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous Odile Manzaka, CPI en provenance de Paris. Donc, Odile Manzaka, Zaïbon à Paris, les Lotozana et Tom Megampé, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Pourquoi Kaka désigné qui est à Paris? Et puis tout le monde a un passeport de service. On va parler de ça ici, tout le monde l'actualité vraiment est belle, surtout dans les Onabiso, Arnaud Madoma, Otirosa, tout l'émission. Tu préfères tout ça, dans CP Tomega Solango. Merci à Arnaud Van Ozabon, assistance à la réalisation de l'émission Nabiso. Boza vraiment est belle, Bota l'émission Nabiso. Je reçois pour vous Odile Manzaka CPI, à qui déjà j'ai dit bon retour, bonjour CPI. Ouais, bonjour, donc bonjour à tout le monde. Batoualinga Odile Manzaka, déjà provenance de Paris, Namito Toza Mabélé par rapport à Game. Et comme Tobimé pour Namoussala, et donc les bons comptes font des bons amis. Tobimé pour Namoussala, donc tant boulot si l'île de monte réseau Nabiso pour toi continuer comme Moussala par rapport à l'image. Et merci Bongo, na boss na te bateau Bayamba Malam na Paris, bateau Bazano Odile Manzaka. Baba Salam Nayo, Zozo Mayulo, je te salue, maman Lili Makaya Chou, on te salue maman, Mbouta Lombi, merci beaucoup pour l'assistance, merci pour Nakashimani, merci beaucoup Mbouta Lombi, et Venanga Ambara de Saint-Ouen, la Pesio Basalam Nayo, Jamila Tirbo. Merci beaucoup pour l'assistance Jamila Tirbo et merci beaucoup à Trésor Onema Show. Merci beaucoup à toi Biké les banquiers et merci beaucoup à toi Flavie Panda, le guichet fermé, les Kashimani. Merci beaucoup à toi
Boss Ibra, merci infiniment. Mon boss Jérémy Yoka, on te salue. Et tonton Promo, on vous salue aussi. Merci beaucoup à Yagi Malela. Merci beaucoup, le prince du monde. Yagi Malela, on te salue. Et pourquoi pas Yalicien Kofo, le patron par excellence. Montez ma maman Eli et Kofo, on vous salue. Merci à Émilie Kikela, bon retour à Paris. Il y a Émilie Kikela, Yaya Show, on vous salue, merci beaucoup. Et on est là, tout pendant que par rapport à Game, mais on doit attendre, tout commis, tout peut m'arrêter, tout peut sa maman Indoussa. Et Batouba Boss, on a déjà, c'est jeudi, vendredi, tout ça, on a Boulungu, pour un concert, mon préparé, il y a une musique à maison en Boulungu. Donc, puis, là, tout continue ma propagande, il y a le roi de la forêt. Et merci beaucoup à Babi Moukendi Bitangilai, il est pas notre député numéro 1. Donc, on va voter Christian Massamba aussi. Et pourquoi pas Maître Tani Diaka, le maître le plus pesé de sa génération. Merci beaucoup à mon prophète John Percy Pomboulou. On est là de retour. Voilà. Merci, CP Odile Manzaka. Vraiment, ça allait bien pour revoir Yoli Soussou. La 4 RDC, c'est vrai que tu es belé, surtout que la tête va poter en mais tout le monde a eu une semaine. Et ça, on est ni et puis, c'était quoi le but de ton voyage? Ouais, merci beaucoup, merci vraiment. Élisée Bokota, je te salue aussi à passant, merci infiniment. Et merci à Ferima Biala aussi. Merci à Président Bilankolo, Bato Bazaki, Pena tout le temps, Pierron tout le poton te salue. Et merci beaucoup donc à tout le monde. Biso, au monitango, Nzambe a ebindé ça na manière naïe. Donc, Nzambe a bâton naïe ou a préparé ka, d'être le baramètre fois, puis ça va toujours moi tant à perdre mon Bible. Tout ça va verser me sous tout temps à to bomba. Donc to bomba va verser le quoi banyongo, oh tu la rappelle les longs des comiboy. Nzambe Bible place mon ba comment, oh et comment. Donc c'est que Nzambe a écrit. Mutu personne même maman mutu akoy fasango donc auto to sala galelona auto mona lobi eza onzamba bongisa déjà donc ma bongisa nzambe ezara ya mukilité nzamba orientarane mutu mo vers les cambo bongisa pour comme réalité est-ce que to kende bien voilà donc biso to kenaki Paris pour tout ça qui déjà né tout ça orchestre mon tout ça ba visa na biso au fait tout se déplacer pour nos Québec à concert à Orléans alors tant comment qui arrivé à concert et comment qui maman propagande des bandits comme le roi de la forêt a postulé qui na Boulungu il pouvait pas sortir on pouvait pas sortir sans tenir compte que tout ça na maman propagande à wana le roi de la forêt alors comme il fallait to bêta et puis ça les acquis déjà déjà tout soleil na salle Mambutu il fallait que sikoyo le roi de la forêt a délégué délégation à Odile Manzaka Sankara de Kutawiwa Papi Kakose la machine notre CG Katakata et docteur Pichu Musungu bon séjour encore à Paris yena yeta Rolanda Biso ndire lobby est-ce que toi qui est bien de monto koma qui wana parce que tout ça na tourné monene na 2014 donc tout ça na tournée européenne 2014 ouais 24 voilà donc tout ça na maman na tournée européenne on a évidemment que présence à batoka ba liavengeso papa na grâce-di ba ozala ba obenga déjà on a vu que présence à David Mbadi ba ozala papa la milungu pe ba ozala na yebi et pourquoi pas Trésor Bolombo lui c'est mon cartepilar le cartepilar Trésor Bolombo merci pour tout merci beaucoup donc tout ça na tournée européenne autoko kota penami qui est partout ba place où ça que moi dodan moi barita to beta pena to rebeta ba concert tout ça na ba Liège tout ça partout wana ba Belgique et tout na c'est ba na Belgique ba lela qui dit les mandats na bango fallait na côté la bango mais comme nayaki na compte à Moussala je pouvais pas me déplacer sans tenir compte na sili samambo nayaki merci infiniment à Jonon Simbesi merci beaucoup pour na ba prière pour na ba conseil et président Dom Nalil aussi donc fana si ça makambo na yelaki après na kota kota mais sauf que tant autres allez on a par rapport à Mamdonga tout ça là et permettait de kutana bande comme ça donc 2024 batuba bonga ma conséquent place wa ba mon orchestre mon robima pour na ko livrer ba concert na ba salle différent oyo to soli pe déjà donc tout ça na tournée européenne dans 2024 en plus de cela comme Moro teza ezobima tozo préparer yango les albums oyo donc ba producteur bazatel mebele nakenda kokuta na vie na Diego Musique j'étais avec maman Lili Makaya automeka pe ko pendant tekena vie na Diego Musique na peso bambote c'était pour ma première fois na monaye et c'était vraiment génial merci beaucoup Nathalie pe place en maman bando lekela en tout cas merci à le roi de la forêt je manque de mots je sais pas quoi te dire merci beaucoup yo kam to comme ça maman makasi pete sans yo mutumso azate le mambo bat ba mona ka danger kilo
le roi de la forêt est minimisé on a seconde à mouké ya ko pesa ka ordre dit le kende bo 10 ans aux États-Unis mais ne mukolo mamangoti mais yem ne mukolo ba faire ngoye donc nenga za kolo ba faire ona mutako sala ko leka wera zati ko buka na te tala royaume ba musique a pesi biso ako kanga bisaka tiki ndule to na ba déplique merci pour la dédicace pour ma nuance merci pour la présence bango bazaita ba yo kika na koi en tout cas sincèrement merci beaucoup et nazaki pas jonga côté la vie n'a pas mis l'analyse souka en tout cas j'étais vraiment bien accueilli merci à famille Mobimba des Boyamenga roi David merci beaucoup et Serge Mabiala merci Serge Mabiala merci beaucoup merci à Brigade Sarbati merci à Cambodge merci à tout le monde batubaya qui assistenga merci et depuis kalobi maman okinde balobi babi ke na bimate mais na sali effort na yaka na mono merci beaucoup pomba de moi et babi Fabrigas Nanosa qui voyage dans la répétition, c'est Chomi qui m'a dit, à part Yebatebe, je n'ai pas fait sali, en tout cas, et le roi de la forêt Salibiso, les Agika manquent au bandé causé là. Parce que Odi les représente comme une maman, comme une yaya, comme un tata si à Wengi aujourd'hui. Azaki, moi, si mon côté Zana et Lelo, Oyo, Fabrigas a bien un usine. Voilà. Donc, tant que Yoka qui n'a qu'émi kili, Babé Sengoa Zaki dans le jour, on a bien un lingana salango. Mais le roi de la forêt merci beaucoup maestro je te porte dans mon cœur la famille munene o nazala nango ya moni makila wenge na banda ngazaki souple avant batebele parce que biso mère na biso pena bota biso akolisi biso na bata balabala kende lokota biso na palais vu que to banda vanda ebele maman biso banda faire comprendre biso que biso to ko monete lokola ye mukolo biso te mukuyi aza mukolo batutu ndenge nzamba permettre à lokota batwana bazape batunaye donc biso zaib na air mo belipa ba pesi bato ba lokoti mais bino bolete po bosala musala te donc a considérer bato ya lokoti libanda po bazo aider na musala bino loka boza bodi le manzaka ba CP ya lobby moi bo bando sa musala air on ezaki donc bino bosaki bakolo palais ko bato bayaki comme ba lokota bango bando mériter minko le kabiso OK voilà yango ça biso pe force belé nga mère na bisa za iso auti voyage na biloko bato msuto lo banate na lpongo mona pesi ba mpena biloko so tu ne mère nga pesi nga mukebo o ebelo ke na ngwa ba bina ke na on église nga mona no habiter bana na ngana bandeko na nga ezaba oto ke sangana na bango na église est-ce que to kende bien donc nga pe bandeko na nga ezaba oto zakana bino boy na média wana mère na biso mutaye banda oyebisanga et pas banda oyebisanga lobi odile sale fort obomba koyeba lobi nini kozala mère na biso za lupango mais nde naza boy na yeba tatika nini de son tango azaki na bon moy déjà ezali ke bana bazora mongo ndako ngana boya ngo tango azali vivant na isaka par na ngaba pesa bana mususu po yenda ebisanga ngana na bon moy luka pe yo moko kanga kwanga po lobi oliango ndengo kolinga parce que yanga egoza na ba limite est-ce que okende bien voilà donc biso déjà famille wana ona kola na ngona palais na yeko kutango suna wengi musique à maison mère na koya ko déranger te ko déplacer langage te tant que muto a déplacer le wera langage te ngana sombeli wera respect na ye peut-être na bandeko ba luta na wengi na sombi yango ndeni natala ki musique eza na ba question piège oyambi musicien okoko tunete makambo ya musique na ya lobito o yazo préparer okoyane mbamo na ba polémique yango eza ndeni et pas wera ba banda futa est-ce que ye nenga vandi wana eli mamba wera te ya ye poyo yambe tune makambo ni nazo sala après kolongwa pa wera toza batu misusu ko bata ya ba glissage question ba tu na ola zongisa nango na bien parce que po mutona tangelo komba wera po wera nda l'accès ibiso yo okomona ya bosani na ayes kwa linga bimisa wera mabe c'est là où odile ayaka beta ba arme parce que cette opportunité yo za nango na ba voyage yo za nango odile pas kokai ko za ndeti yo parce que moi aussi j'étais là mais biso tozi opportunité wana te bino bozu yango mais tango bozu yango lelo soko simbi yango bien to sala yango bien te lobi ko chité ko zongi la biso wera mabe te na boyango. Parce que c'est Wera qui a dit balobi ne bis encore abissé yo bissé Wera tam ko monter donc na mabe ya Wera comme ça on ka bolamu muto aluka intérêt na elobi abona ka mabete amona ka bolamu nde atana nzambe kokotelo ngana ke Paris ne pense pas que Wera sala ki on ka poza odile non il faut bolamu moko kokotelo e bundelo makila na nganga nde woki passion na Wera zo habiter c'est moi sofa kindenan. Parce que na bande koloba ke loko si la raté bah oui la raté moi j'étais critiqué tout le temps
balobi nanga ki olobela wera mingi menda no kenda talu fute na loba lingala nini na boulangerie jamais na kolela paine ba critique wana to yaka pe to répondre ngo mais za bilo musu mutako beto piscinette bo koti o mentalité faut za condor pour répondre ngo c'est que léo to suki wapi pour mona ke loka danger za raté une semaine na poto na zongia nga yo shinga na palais na ba nanga na koti pe ba palais musu na ba poto ndeti ya odi le pesate mais za ka poto comprendre yango to kenda ipo tu vas comprendre que et le mon côté na mukile ko le kalola nga na préfère na battre la bible na nga ke na battre la voyage non c'est que lo la bible na nga des important non c'est que lo mo boye eloni mandika takaki o mabe otangi kombo bébé c'est misa bien botanga kombo non excuse moto lango tena ngwete kasi poso otangi muto kombo muto mela donc faut yo pozo kwiti na misi ozomona na bien wana bato bazoba baza ba grimace ba kisa ba courage oyo mono pitbull ngana olobebele te j'étais chez Miguenyema ba kendo sa émission wana eza devoir à domicile bokende bovanda na plateau ba recevoir yo comme ba recevoir ko dit les manzaka mon arrivée c'était comment Arena Seki c'est pas moi muta bomi atolta Arena pendant ce 5 ans na mukolomo c'est pas dit les manzaka o ebengisi si bangulo est-ce que balobela Arena to balobelo dile olanda bango te ke balobelo dile cela veut dire actualité c'était moi est-ce que tokende bien non parce que bangulo ba solo dile te ngulo solo dile ka lokutati a solo dile est vrai te odi la kabi dollar na Paris yo mekango na soko kufate yo mo yena ngulu bo di dollar ka bozo place a olala no ya dodan des fois te wana condor oga ke wera forma ba leader ozongi sanga siko tango na uti Paris na kitina aéroport mamone salama ka bala telo polo ba ozo aéroport mbula pe beti ba yem sanga siko ba yo ya mbobongo sa wera siko yango mo biso wera e pa wera biso to za ba star de star to ba leader sa wera ba bala telo polo mbule beta voyez mbelo ezala raté à part na wingé timbat ya on souhaita que to yeba to ba leader jamais na ko ke poto na kima parce que na ko ke roikenda ngonga moko est-ce que to kende bien voilà to na mambe bele photo na ko tanga ba koma ba yuma te place odi le manzaka za te na otanga te na yebi pourquoi ozo mona au pitbull mauvais souvenir ba congolais ali a mona bébé na njili yeyo mais ba vanda na plateau migi ba solola ata amige te ba yamba bango émission moko bongo ba solola soloba nini po ba telo okoma na 5000 et soki 50000 vies ozwango wapi na otala obongo bino bo sala ngote bo rara ko gange belé nga kende musala na bimena passeport de service donc cela veut dire nga kenda ki boulot mais yo kende la ki nini donc yo keka matabisi ya bata ba voyage batali ba fazer na Kinshasa bosani boki osaki fazer na poto ozo va merci c'est payant yo monte na tour fait les bouger otali ngote natalaki na tour fait comment ningana on va illustrer nos images par rapport à arriver dans pe na Paris nga ko yebisa nga mamto sanga mission tanga ba komo mutazo miselonga chic Norris vieux abenginga vieux sangsa bambongo aso mutabela artiste danger comment nezana aleli ya comprendre tabi moi ça ba miselonga na tour fait nga yebisa somba licence manik copine ya ngwa na kosomba ba licence bilonga ba okoy misa telonga veshaka Kongo na tour fait asalioni tala mutu bake kozwa ye na nganda asisomela babula noite mbangu yaka na aéroport na suka nyantaba okindoki te siko bata bongo place nga naza moninga momo na osoli kombo na régler muke po bakomi na cheveux di le manzaka te nga place na vande na poto yebanaki nga to na komi na poto mbundeleli ti siko on parle de di le manzaka Paris est-ce que tokende bien bango fo ba chrétien po bazwa makambo est-ce que tokende bien voilà. Merci de continuer émission. Émission il a tellement goût on va parler de tout d'Il Manzaka. Mais na otali drummer et artiste Fally Ipupa aza que ba dur na vraiment et c'est ici vraiment la plupart il y a batouté vraiment na évité émission quand même na été sur l'année émission mais sur l'année émission té Arnaud Madrouma a lebi le seul drummer oyo abeti na basala minene après azomona drummer mon côté ou akoki comme à niveau na ça dit c'est lui qui est vraiment à la base ya marambuto etami na ba Bercy et puis ba kovoir na wana donc fié et puis azokende ko beta lisusu na lobi jusque là azomona na mutu alongoli yete place azali na ba drummer nyonso to ba beta na République démocratique du Congo. Ah bon, natalaki batindelenga natalaki fivete kam batindelanga babiko mayamba j'étais sali Josimania Malika na peso ba salam là où tu yebi
Bango tout n'a pas si bon bamboté, tout Moura de la presse, Grâce Temo, tout le monde, je vous salue. Et Laura Chou Mawete, hier j'étais avec elle, tout secret fort, Basalam Nayo. Batinde l'engam, tatine l'engam, babilo quoi, bongo, ils ont fait vite. Parce qu'au moment, nga ba okangamana bango, ils arrivent na ba massa mususu, au balobe la peu orchestre na bango, mais bakangamana bango te. C'est moi qui a fait en sorte que ba comme on a ba bonne relation, na ben poli mususu pe ya internet. Mona banga ka emenga na ebotang bazala na ngapte, bazana bango bien. Parce que bango pe za batu mususu pe na pembe bando boya. On dit les bâtons na ba hypocrite. Parce que za som bunde beti, il faut y a chaud. Yo mukolo bango. Cette émission est dédiée par Arnaud Dimadouma. Ngam na monter na tangé bien. Tous na vie cause a mission li lo bateke, faut aller impoli. Un mission à cause impolité. Parce que musique et bandi na falité au souka na falité. Ndenge mo fallait a bandi orchestre, a bandi groupe d'accompagnement na bangote. Est-ce que tu connais bien? A outi na orchestre o ya outaki. Le leçon ba glissage comme c'est parce que aza mal entouré. Na bureau na bateau balekara pour un message naé preuve année un concert comme Arena préparé depuis le temps depuis pendant tout ce temps ils ont pour na actualité à Odi la poto ils ont actualité mon côté cela veut dire boana bateau bureau ya bien té et puis bateau va passer un message na bido bazas bakasité bazape ya bien té ba éviter nini faut basala ba communicateur nga déjà le londe na zaboy bateau ba évi ke babenga nga maman morote album on ebimate tato uti tina studio na Paris, pour que le Sikani ait aussi cet album. Parce que ils ont na demande ya batu nyonso. Où est lobby Morote, maman si des pata, ma maman chérie d'amour, adorée, je te salue à passant, mère na biso pena o kizalara, a auto fond, a outi ko ça auto fongola nini école maternelle nae pour na ba petit batanga vraiment intelligence ça loko dit les manzaka. Donc félicitations à ta maman, j'allais être là mais aika qui na komi kilelo lobby oui kaka moi ba stress à moi et tout na ba mamutu mais en tout cas félicitations à toi maman si des pata yo fala rosa la kawana et Dieu te nzamba batelo pour na yango nzamba pambolo ya Willy Pensiane on te salue donc nzamba batelo pour nango ya Willy Pensiane on te salue depuis Paris. Donc maman tout ça plein d'inauguration, il y a maternelle. Donc on a surtout les kasouana pour nous image naturelle bino mettre ninja un coup gilette. Est-ce que toi qui est bien et président Sami président sexy transparent. Voilà. Abanda ikaka ndenga zate. Abanda ki pe na bokestre na bokestre. Les autres ba comme na glissage boy. Arena un concert ya Gaillard. Ils a ferité Congo. Mais pour un épesi makamboté. Et puis si ma camté premièrement pourquoi? Parce que net ka bango ba na bureau wana ba koka pe koyebisa eke ba koka pe koyebisa ke okota mulilité place ba musicien ba oyemba yebisa combien de vocales ya ba orchestre Arena yango na concert a munene Arena ndeti ngabo na yebike nanu ebetite ba obeta non ba betite ndeni bazana na balance. Sali 40 000 places. 40 000 places c'est bon, mais à part à concert. Parce que Arena c'est un concert, il faut un concert légendaire. À part nango c'est quoi? Combien de vocales? Il y a bateau bazan orchestre. À part qu'on présenter ben invité. Peut-être en toilette nango zaka représenter ben invité. Est-ce que un hasard a contribué à une orchestre? Mais bateau va contribuer. Ba yemba été et puis ça mba morté. Pourquoi ça la mabongo? Faut pas vendre boye ça mabongo pourquoi? Parce que bandi wana te banda na ba stade banda partout. Wana bomo boleka te bos bolo ba passe wana bozana ngo. Ngati na mona beta rapenze te po bino bolela pa nanga to lemba te. Siko boleka boya ola sa courage wana o boya boloko bosa bo sidie batu. Po ba kolela awe po dile to yemba te to memi bat na biso na ba stade de martyr ba batu musu ba yembi siko boleka na TV bolo bango te poani. Tango bino boya ko meka batu boye bate nga muno noneza olela fute. Bango ba bi combien de ranking nga na kota na batu kana na banova na bango ba bien. Est-ce que ba ba douleur o lelo nga na yo karake batu na bango baleka ba manka wera kaka po wera loba ke faire azali numéro 3 na martyr. Talando dega ba hypocrite ndingwana. Bango balela kati. To latisi batu ba polo to longo bango musika to comme na martyr baza desi biso to yembite. Siko na Arena ba yembi. Po ani baleka te ba déclarer ngo parce que ba musicien lo bosa ba orchestre. Un musicien muta polémique te. Lo biso longo l'orchestre za okende wapi. Banani ba soutenir yo. Nga lobela mo natanga Shikito. Shikito beta l'orchestre nanga. Mais parce que to za ba bonne relation. Ana musicien congolais wa uta pas ferré. O aleka te tam soit déconner. Aleka te lobela wi ramabe.
ana problème natanga ba Jani Pacha natanga ba Chali Materazi natanga ba Ibraton piana natanga raite natanga bango ti parce que baza ba mission baza ba mission oyo ndenge bango ba okantse ya zo kantsa za musicien siko tona ba mission baza ba indépendant o ba betaka bango monde ti ba Ibraton so to kena ba âge bango ba koza ba mikolo ba mission wana siko ba mission wana bayaka ko manquer bat na ba TVT ba na ba orchestre ba faire voice batu bango petit siko bano batu ba déplacer pona mutu et puis dépendre na mutu et puis boza ba choriste poto benga bien ba choriste ko bata ba kerte tika bueko bata ba kerte ata yo moko bon oyeboye Arnaud tozalaki na ye biso to komi na Paris na ebite hamburger aliaki mutembuye etoni biso to komi na poto to vande pas golf kizola bango ba beta concert na bango soit disant lobby tozalaki na Arnaud ngaku na ye kokuta ye baba na yama ayako sani pourquoi na sima na mikongo batu bo misalo kwa batu bona imer mo les hypocrites ngana yo kuta wana tozalaki ngai Marlène Kasanga Jazz Kavulu nani Brigade Cambodge nani onani Prince Bakali biso tu na kati wana azomela azolia siko leki na tebo lingo misa face yo Arnaud na ebiso so beta concert toi tu joues que le karaoké papa yo oza mutu ya groupe d'accompagnement ozo que se comparer na batu bana ba orchestre o baby tetoni yango qui sa courage yango ba teka onti na poto c'est que Arnaud vandela ceux qui sa courage yango longo na Kishasa a o ba teka la vie oaze ko na stade na Arnaud pas sombi yango mabe amona ki résultat te qui sa courage balia rango bilia li ate faut calculer que yebsa nganga kosi azong c'est tozaki na ye gaku na ya na bete kara ya mande kutu mtolo banga ngana ya na bete ayebit ba mission bazaki belana sona mina tanga ba bana ba innocent na kokocha bango ta koti ye hypocrite créer les problèmes na yango na lobby soit bola kisaka ke bozalaka bien te na batu c'est pas dit que bola ko laksa ke bino boza bien na orchestre na bino parce que bino tout bonyongaka c'est moi qui a dit à Arnaud moi odile na aéroport nga kosela mutuli kamte pona ne terror kosela mutuli kamte nga na lobi na Arnaud balobi na nga ayebi na kombo mutu na yebisaki balobi na nga base kombo leka kitcha dum na munene oko ko beta ba rumba te nga na aéroport orchestre zaka na Abidjan ya zaki na Paris koya na inga na écoute na aéroport na yebise balobi okendaki poto kutu batu ba air mo beta mbunda Arnaud alongwe akeda Paris ngam na yebise ba yebisi nga na tangele na mutu ke oko beta dum te po base kombo leka kitcha dum na munene oko beta rumba te yo laka so côté studio beti moi nini générique muke yango ba linga sute obetaka orchestre za na Abidjan yo tikali ayebiti ese ngam na lobaki yango bato orchestre na mamutu balobaki ayebi yango te ayebi yango bien advana aloba pe loko te po a comprendre que makambo balobi yango wana ka izalaki ese ngaza na orchestre na mamutu na yeba mambo wana siko yo mutu nanu orchestre na bino moko zo yebiso ko yebo beta rumba te ndeni okoma dumer yo komi dumer ndeni yo zande amona ba misa ba dumer ba munzanzama nanu komi dumer te parce que jusque là au beti non orchestre moko te okoma dumer erni yo ata Nicolas ba partition Nicolas yo obeta ngote parce que y a des devoirs et des devoirs oh bango ba ça c'est du cacol attends zelako oh muta uti poto sola non yo soke na poto na Tunis là non oh yo soke na Paris oyebi Paris za wapi et soke na poto ye Arnaud wana kanenga kenda poto si ba yamba na deux personnes ça fali o kondo te sawera ba yo yambo na sambula yo mona mikate yango na lobi boy yo no kenda poto te bino voyage na mino ba congolais ba député voyage na mino zaka ko postuler bongo te yo postuler na lukunga voyage ba congolais des fois c'est plus le congolais postuler quand voyage en wana on se comprend est-ce que to kende bien toza censé te baya ka lokwa ba sa hypocrisie na TV c'est pas normal ngana orchestre na bona na batu misuto so lati lelo oto bandela ba opena po bazaki na orchestre te ope ba mona ke odila za mabete ndeti na yebo est-ce ngana yaki na mamna bango mais yo leki entata ngana yaki okuta na batu wana oyo benga ba vie bo solola c'est que considération ezalaki parce que tolo ngwesiko zalaki na ndaka libala kuna esika zalaka choya okoma esika biso tozalaki pa golf kizola okoma ki wana ndenge nini yo fako vanda kuna na ndaka libala noke kotika mona na classe po balukelo mukanda ndenge osala bo oyaki côté biso tozalaki na ba prince bakali tozalaki na ba Marlène Kasanga tout le monde est là mutakufi azate siko tango leki na tebo lingo sala ondire yo la drumer obeta no concert mon côté parce que bon un concert légendaire te
bino bona ba concert ata répétition moko te beta na nini na bar ezate ata répétition moko to be concert moko oyo kantia munene oyo betaka ezongela biso ke to leka boto oyo ka concert moko boy oyo ya beta drum beta na bar ezalaka te bino bo beta ba concert ba inaperçu donc bon ça ba makambo pressé oh non calcul na ngo comité eloko pressé ke ndaka bongo to solo là arene comme odile so baleki ba ça analyse nan odile manzaka arena yo est-ce que c'est bien cela veut dire ndeti nga boy temps avant de la moro te eloko na beta onjora ya pas kufi bu babimisi légende abandi guerre nga bizela oka légende na mboko nga za bongo nga za pitbull te mauvais souvenir aba congolais maele nga na nango eza na butu na moi donc nako yelo mushimba ta ko comprendre to bano pena guerre côté kuna légende ezoleka moi lo belango o pitbull mutaboma toalita arena na mukolo moko poto eningana bu bangulu baye wana babenga ngo intervention show boya mbango wa pitbull aye vous comprenez basa la raté ce sont des hypocrites on ngana na monate yo yebi ko za na vie bien na ba vie msou bien soit les cas non sola mam nao nga mona pe ya maleka kiti asole mam na a déranger mototé akobo ya pe seguin parce que seguin n'est pas kakol akobo ya pe kinga na akobo ya pe ya maleka wana pe sa bomba valeur ya habite que bato kesa bomba manka prise mais bon les cas pe sa bomba valeur tangu ya ko tala ya ma pa golf kizola ya yebete que bato kesa bomba uta ko manquer prise kaka Paul obai que faire za troisième ayeba ki ngote ayebi ngote mais ayaki pourquoi parce que musique ezo suka wana te fallait ces chanteurs yaza drummer en intérêt aux bien na ba drummer parce que biso to kenda ba chiki mato ba kisaka kaka koye ko lesi la raté voilà neti mutu loko ya mazane sans ranki na mutu ba ma muso ya kota ngote ama mutu ba clash te mais azape guerrier ya mabe talaka mona nyinyo ya kota ba musaka ngozani kitambo musaka pe na bia na yoki aye wazongi lelo abe talinga na vian kokite odile mosa zongi mais bosali mabe yoki zongi yango tindi pe to mso mais yango na te so mzela yo sani bon c'est le balanda bien eloko si la raté balanda penzela bien yango na yo pesinzela toza ba lumière voilà yango yemo ga yebisinga abi na tanga kamo musaka oya solo na abi na tala ko na avion zozonga esimbite dit la zongi boy question na ngai kozanga te na glissement est-ce que tokende bien quartier ba musaka nzani kitambo mama nanga mais kitambo de place ba ko lokota libanga ba tete yango boy mutakozo pareil na ba mi muyibi so libanga ezate kitambo te parce que ya maso atena ba kitambo na kati nga na eba à l'époque tozaka na tiraillement mo mambo ba faire musicien moko ya faire aleka na te baloba so nini ngo na yama démarra tina répétition à faire bato bazala na tuna bango Patrick Wale na peso bambote petit frère Oulu wala a rendre visite na Paris est-ce que tu bien yama en pleine répétition ko ya mardi faire avandi ba mona pena ke yama fongola porte landa mo mbala tina kati yema wa mine suki la bango ce ko faire pas ça ni atuni ogene na TV ngam na tinda ki ote batuna ko makamni poko cha komoni na kati siko yewana azo kuba moko basangela suna Nicolas koleka ya mazaka kuna basangela ba beta et posa logique boke ba TV kino lo baka ma musique te bando se les premiers ya nini yo salini concert ata moko te beta na bar oli kamni na ngo boyaya et puis ozana na groupe d'accompagnement donc tu es un jondinger de Doumer jondinger comment na kata F victime ozana groupe d'accompagnement c'est pas un orchestre c'est un groupe d'accompagnement nenga ke na ko betela bat na ba poto wana tanga sala ba mikolo wana ke betela bat na poto eza nenga mo pa betela F victime aza effectif orchestre te yaza bango baza ba bambiste o Doumer msa ko za te pe ba tie parce que ozana contraté bango mo doit lobango baza na contraté baza na salaire te ngam na loba bazaka ba munga mikemke so concert si ba concert on peut ba yemba te bato ba bon te ngam na loba kyango siko tanga na bando ko bisa la vérité comme on moni odile ale ko benga ba pele bandi bo tango boya ko pouvoir na ba kiti po bo sala ko bo dénigrer bato boye ba te ke mutombo bando solane ye ngana loba na nga rabi de change pas ko sala nga confiance te tana loba ngo bien déjà que naza muta faux naza muta bien te na tuni yo vandi na muto longwe koto zalaki oya ko rendre mutu visite place à zalaki c'est là veut dire boza bon terme c'est que vous êtes des sorciers Wabi nini mikongo za. Non, mais c'est bon, vas-y parle pour toi. C'est que vous êtes des sorciers. Bogoya tu la pe mutu poison. Et puis ya ma pe faut comprendre na yebisa ke loko. Il faut za mayele. Koleka ki yungulu. Ngaza naza na camarade. Ngato ko so la bien mais toi ba camarade.
pour nini mukilo ndenge komela ya masko mutema malamu za ngotaka ba petit ba betaka drum na zana bango bien to na Jason wana mama na dormir na Paris ya mona Jason te tango ya kotala yama aya ko sani ya ko sani yo mto yebi ko ke misalo kwa bolsola te na TV ya ko luka nini po wana za arena te wana za pa golf kizo la place bata wenge ba place ba kalipe bazalaki yango na lobby kazo betango 3 kobeta ngo 3 yoka kobeta izela kobeta 3 elinko lobateke okomi mama na dormir te pour comme maman la dormir et ça n'a pas hortage vous sengaka voilà qui te suit derrière toi tout ce que vous faites et ça c'est du cacole otiki nini innovation nini na opesi nini par rapport ya musalo zo sala déjà ngamoko na yeko yebiso ke ngamo na yebiso ke orchestre na bino batike bake Côte d'Ivoire pozo kokobeta rumba te oza na moi déjà te wana ngate wana orchestre ngate ngana yelonde message a répondre peut-être parce qu'il y a un si on a un la mbanga place ngana kufi non to koloba mamba ba doumer toi tu n'es pas un doumer yo za mutu moko boza donc so ba doumer bazo beta yo ningo za bofozo ngala cours après loba yo ko loba place ba doumer bazate yo za doumer ya orchestre nini yo za doumer ya obetera ba karaoke wa ndeti au concert ba loba arena wana concert yo arena exactement ndemuni yo kan ko no retenir ni na concert wana bon à part Nazar abinza masoko Nazar na moni pe est-ce que makamane ngona yango yo yebisa na TV concert eza ni entrée ni retour yo ko kata ko yebisa batu te zaki nini batu ba ka pote zaki au juste nini ba mission na kata molili donc ça veut dire atolongwe okyo sa carrière moi muta yeba yo exact et Arnaud na tangi mbatiki na Hollande ba yebiete mais kakol oh mundela kotia drum le papi le prince kachu kakol mundela komana YouTube kachu eh yaya te même moi si na ndako akenda yebiseke boni bakisa courage kezo mongo panganga yebise simbite eh kakol nyasa ba sala c'est di kakol yaza na temps ko zonga cours à apprendre yata yama na biso a Fabregas a obeta na été Francesco Tochi tu peux ça ba générique ya beta tu peux au touch a beta ce que bato ba zamba respect pas kakol parce que robo ya kakol ndenge nini ya zala ka va bino bozala jusque là non bosala le oti mais kakol ti si quoi zo charger ba partition yo roye biseni yo moko no kesa no ba otiko na voyage pour zo koko beta rumba te oza demi doumer et puis doumer ya orchestre te mais doumer ya groupe d'accompagnement o komi na ba doumer orchestre bo komi ça concurrence na ndeni. Quel concert légendaire au Yobeto Rebeta na bar. Exact. Au Rebeta ba générique qui chabert 2 jours et longwe. Non, peut citer. Parce que biso musique au biso de lula que ça défense ciment. Parce que musicien ça bato ciment. Né ba musicien. Simandé ya ngwana port à musique. Est-ce que tu bien? Si ko tango yo na ciment ko peut sa porter. Et simbite. Na tuniye. Ya go boya ba vie. Aya ko sala ni n'est pas golf kizola parce que to na ba tutu na tangi wana ba kufite. Bata poto ba ke ko yamba ba tuna ba. Aya ya ko sani. Polingo misante vont dire ironie on dirait bosolate na ba vie eh normal te est-ce que faut ça bon pour ça ni et puis pourquoi le bolé qui vient est-ce que héros il faut le bolé qui vient vient mutasala trop ya continuer comme ça kasi bata bakidi bate bango makamna bango zaka na ba sens sévère yo zo kate mutu no kasa mabalo bake bassin leki dum na mnene zo mona onte normal so ba komo calculer bongo to koloba makambo so so même conseil na do madomo na conseil ko pesa ete na ebisi bongo liaki na ye bomelaki e papa liaki na ye kutaki azolia liaki na ye kutaki yenda zomela na papika calls bana na yamat na yamape chantier na comprendre yama ezani na mais kasi baliaki na it pire petit na c'est normal a gafé taba Arnaud voilà merci wani na ngwana potango kaka kasi yaka yo moko sa fali ba ya mboto ni moteur star arena arena sans histoire baba ndilobeta ikoti te repêchage à concert bon 40 000 personnes on va bakendela ba 40 000 na ba ripe ba yo kandule siko ba bimina nini biso moto vanda yoki solo nango solo ezate ba ba solo kuna ndo dile manzaka bongo te arena ni mais vous avez kuna jour en Paris inde en tout cas na za église tant que église si na tika lo kapeli solo te bon mote ba baza so ba sala loko simbi te ko ba ko na confrère no Sankara de kuta zo poster azo baza ngai makambo wana na biboye moninga makambo Sankara o dépendre ko sala eza odile manzaka tenga sala pas Sankara te so mo Sankara sa makamna eza ba relation na ye ngapena na ba relation nga mais toza na même famille ozo ko to la même famille donc Sankara ba relation nga ba relation nga
ngiyazaki ntango ngape na na ba relation bien na ba misu petit le tout ça bango bien o ayebi ke te odi le mambo sala a finga mutute yenda ye yango ba ko répondre ye po ebi mateke aza grand prêtre on dirait au bout de ba vie ba sola te to sala na ye et puis alongwa kutu 4h mais concert et beta lobby to sala na ye na ba bakali batu nyonso siko ndeni ena Pitbull mauvais souvenir avec Congolais muta faux et niamé gardien Nigeria comme un coach. Je n'ai jamais bangé mon tour, mais je respecte mon tour. Il y a un Pitbull. Mauvais souvenir avec Congolais. Vraiment, merci de nous avoir honorés. Parce que vous avez Paris. Je pense que première émission. Ah ben, je voyage non. Voyage au Congolais comme propagande. Yo postulé côté na lukunga. Postulé non ko ya pour voyage, yo zaka na carte de l'été. Mwamba, na postulé. Mwamba, mais ka voyage au Congolais. Congolais toi comme signé biso. Wa bu moi école na mino a postulé. Ah biso to chatter par. Mais pour ça gof kizo la pas postulé. Non, non, voter la famille du côté de Boulungu. On a recommandé de voter le roi de la forêt. Si, si. Donc, côté on a vraiment il faut pas voter le roi de la forêt. Tu as média. Tu as battu soupe to kozarate. Battu soupe to na bakanda na bango to mona na répéter. Parce que si on a cause na ennemi na o na oya okuta na ote. C'est que pour ni bino bozana mamilo wa batna mutema o robimisa lobi oya osola na mutwana. Oye po sola par rapport à Indusa. Mais lobby oyo déconner et simbite nga zara vrai auto sola net to solate nga na batu na cause atana 2 millions de chroniqueuses na ba chroniqueurs mon ange te sali à passant Dieu merci mbadinga aussi je vous salue et fena que mon kondi là c'est mon loulou et merveille na kams merci bango ba ko zilanga na jeudi na soir mais na combien vendredi merci beaucoup pour ça fena que mon kondi mon bébé voilà nga na batu bela ba chroniqueurs ba chroniqueuses o balinga odile manzaka. Maintenant, on a rappelé à l'Axabon qui est dans le bango. Maintenant, on peut te couper na raté. Tu sur la peka allo mère. Est-ce que tu es bien? Maintenant, on y a tena bando déconner pour na bango. Parce que bango peut ba oloba, ba pe na ba côté et côté. Ba pe na ba côté pe ko côté té. Parce que nga aujourd'hui soza fana vrai fanatique a wera fo lingodi le manzaka. Parce que muto lingodi le manzaka te zaka muto alinga wengete. Donc muto alinga pe na wenge a intérêt à protéger odile na ywana. Odile wana fo azala parce que nga la oleka jamais. Au moins, tu as droit de réponse. Mais il y a un seul à mon émission. Est-ce que tu as bien? On a aussi poto une semaine, on sait le monsieur aux anagnon. Aux anagnon. Nakabi dollar na poto na euro. Yo zongo. Okabambongo na poto. Mais ba obengi sa out. Mundela obenga out. O revese mindele na poto ke basengaka. Ba obenga yo, siko nga asali yango. Na mitu na koti no mundele nyongo, père na ba na koti nyongo. Macron. O moto na kebo dada na tikele ça siko 4 ans. Moi une semaine au tika na combien once ko ngana na lobi pe lobi ata Fuji abi ko vanda na ngana bimisa nini code mais et lobi Fuji wa musique ya pele mo wa na pese bambote taka grand frère nga le labi odi le wa diable OK poto boy nga ilandi na poto na bengi zo ya mbati na mono pa to fe na bi mbila yanga banolo ba yanga na wera nga so na beti na wina na kata papete nga be ko pone lo na lolo bano je me sens nga ba nga mimana matadi na tuna sala oni yo pena batu tu balobela batu yo mto monyo mimaka matadi ndenga nga OK matadi no ba ndeni OK no me batu no zana mona matadi yo kaza na wera mimana matadi o ngo speaking ngani abi de yo ka se suka kana matadi wato sa ne bina débat abi yo ka se suka matadi te na ozo matadi OK nini mboka mo lobe Côte d'Ivoire to longo to ke Turquie après Côte Paris ngabe après Paris siko c'est que na ndolobela so raté o bomingati nga fi na ngati na kufa na ndolobela ka we siko so yo meminga Paris o ya ko imposer nga loko linga imposer nga poguna bango za odila vanda we bande miso mbalo belaka na Fuji siko e mona ko chrétien mais base c'est wenge siko yazo tala ke odile wana siko la kapon yelinga a péché nga pourtant on comme la mikili na mbonga wenge te ebisanga na lobela wenge nini oyo ka chabe na ebise bomoninga oyo kana na winner na kata ya papier te 21 na lobela oyo ka tina otia mutu na na mabele wana eza même promesse na pesa père na biso mais ça liga comme ça betanga lobi nga pena ni na zabu ake nango boy na esala nga bite bien ça ba massa no basola no bongo ko bota mutu ezate ko komise mutu nao destin mutu za nzambe za yote yo tam so botenga ndingo zo bule wana ndingo linga nazala menga ba botenga pona zala boy pona défendre cause na logo na défendre wera
alors mokolo kobota nga lisusu na nzela mosusu ya nsima kosepela te na ya sepe ya mboka mpe na bisatia nga bikeyesa bamasa no bongo esala bango bien voilà mpo nga weyeka na nga wewanga merci itsembe na mikili poto bato bakanisa lola te mpo na weyeka en tout cas esimbi te mais siko bato bakenda bapoto bakata bilamba na batour Eiffel wana na banini bazaza te bamulondo la police kata bilamba bapoto fraude mais ayokisa pe héritier watana yango na lobi bapoto ya fraude et puis wata engana martele loko ozana tena likolo po utauti poto sikoso na goga c'est pe ya mboka bango baloba dile na biso ya wenge wata yone mto yebisa biso koza mutate ya tembe merci ça veut dire nengo yebisa biso koza mutate tembe ko lala te et ko bouger te il faut daga ya côté lema wata mtabanda pe ba jeu ami ma 1720 quelque bato saka nini studio na mikili alors na minute onde makambo komo kendela wata to senga fa pesa biso 85 visa alors on a défi mais un problème te défi pesa te mukona tembe oui, on s'en a banalisant déjà pesi yango na lobi problème ezate yango siko mukolo ko bote mbezana héritier voilà na bi ke ndenga za bon en tout cas na ndenga mabete wata fa sa biso plaisir voilà et puis et là on a reproché à ça la soubera te ga o me batna pote za obatama et comme bimonde bango batu babandaki nzoka ya bandango tongo ame batna mikili sans kutu makelele moi ka biso mtu yebi kinganda za te comprends siko 85 visa wana bato nga nazo senga po dadi mula baze basenge pe na mikili dadi mula po bata bakelele na mikili balela ba on peut fort bato bapesa ba message mo mission ko lala mais yo l'équipe botam sur na message je comprends bato balingi mikili linga bata bongo tongo koto moto kondora ye moto poto changer style ana zongi poto ki modo dana ça donc est bien poto comprendre penage bato bazana ba parler ba komo bima po dila ye to beta moi tout sabo est-ce que donc est bien cela veut dire mutu na mutu azana po ya ba fanatique na ye azo yesa la pe bien ba Jokas Mandula na ba umeli na wata baza bato baza ba l'onde fidèle ya Watanabe ba problème bokani wana na liste bazanga te yena na limite ka mema bango po bazongele suswa ba masqué ba Carmel Odia ba la mama bato ye fatia pena na liste parce que ana mutema munene ya kosala ngo tant de fois parce que ça la ngo peu depuis bandakala mais pour l'instant toza pena pour ça tout le monde a pu structure na bateau ba banda kinaye parce que nous on était là avec des Carmel Odia na Wenge vous comprenez na yebi ke wata benga na biso na studio na ndia ingana Odia na 2h du matin ayebi cela veut dire to ba mbila ya depuis et tant mususu mbati na batu bana ba ligne na bango ligne ya Odile na étoile ya Odile za oyo kozana ngote voilà Odile ozana étoile na ligne ne moboy alors biso pelo kwa to zaka bato mawa batu pe ya bolingo tokoya ko belela ka pona bentérêt na biso pété pona bentérêt batu misusu parce que ba Odia baza bato soki fo bazwa ta mususu ba potongo nde batu babanda ko lobelango on dirait c'est le romo bo ndeti bombo on dirait bataka ngo ba vitre bakangi mutako kota ti eza ndenga moko pe lelo miso batu batelela ka biso nde batelela ka pe ba Odia et pas ya wata alors quel que soit Odia ko uzwa pote pas fabrication Jokas Mandula ndenge moko est-ce que tu es bien wenge za rappel encore mutu msa kota ba petit opé à bout yebisanga seconde na minute ba bengo kenda ambassade kota kende Paris tango ba memi mutabongo azala nayo ezaka ba 12 ans siko fo bango batala ka liswa suka nde biso totala ka liswa su ya suka donc par rapport à game donc mutu ko ling bato ba ko lingé ko leka bato na tangi ndimité parce que tozala ki awa na moni Jokas Mandula na moni problème bokani Ninga se lansaki na makambo ya concert héritier ya martyr j'étais choqué munga na pesa problème bokani même na mbongo ka po na volonté wana tchaki asoma ba roba ba toja benga bata ba braza ba martyr la divine ba soma ba bilamba ba polo banini a tambola comment ça na ba réunion pour na mama martyr et moi na félicité ki mbokani na kabela elo chocho pour ne loko salaki cela veut dire baza batoyo na liswa suka baza utile et puis baza important bato to linga to salisa
il y a bien bazalaka mais to bossa na rande total raka automona na miso mais ba vrai bateau eza ba oyo pino comprendre que ya oloba nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble donc c'est ngona bango et après songo dit les manzaka moni gumu kileyoki na soleil na vie nanga nani la coste ba passenga na chumbo to solo il faut na kuta na moi sina na ninga Paris mettons zala muke l'idée la coste abi loko ya malamu na lobango même na TV o esalinga plaisir lokola teke le roi de la forêt tinda on a mis kilozonga au mona ke sali batu bien et déranger mototé est-ce que to kende bien donc eloko malamu tangu balobi bongo ne pense pas que bolamu nzambe katane panoté et rebaki sami encore parce que nzamba pambola nzamba zalaka nzamba za pa yokaka asala rapena ba o baza mitema ndeti nga na osola po batu mususu bakende pe place obiso to zalaki lobi penzamba otala nzela odile mutamalamu boya zarate moi j'ai des babola muso na sala batu mutongo yemo pandi manaité mais tant lobaka mère merci pour moi ça suffit alors un muto tembe goga héritier watanabe a beta martyr après 2 albums c'est kaza muta black si a aider biso ba po wana nanu otozo solo la bandeko wana o bazala ki na ye pe bazala na batira a été asala bango bake ba Champs-Élysées baka rappeler ba photo na ba Tour Eiffel ça la bien Tour Eiffel côté sur la parfait et bon maintenant sur la drogue vous comprenez parce que tant goga o pesa mikili et pas bateau na tangi ba bimi siko bake na Tour Eiffel yemo goga mtami bon bi gwe gozala parce que problème bokal ma meme na mikili pas goga ta siko yebisanga siko mto kwa Jokas Bandula ba meme siko na mikili pas goga atemi siko na Tour Eiffel Odia la mama Carmel Odia Pucha ah te sala bien bien wana nde yango ezokolisa lisuki bomoto makambo so malamu pesa nini et puis fa beta biso nga album ebima pour créer sous image voilà. C'est ça donc au reprocher ils a barrière ya komema ba venjo nda memara ba maman erreur ozi tongo kwesi na mabelo ozongo ndeni koneza ba erreur moko baloko takata mutazo baluka na lelo ba meme pe poto lobi na mona obosa na ya ko za repeka na poto comme kumisa yesu loko kanza donc dans cette place c'était ozo comprendre ta muta c'est place te batu bakina ba poto ba commencer la coffee promotion est-ce que ozo mona que donc ah la tête peu malade merci beaucoup obota na Congo va na Congo Foko la na miliki yo na 4 ans déjà assis o de bien neto dali boyo la mwana lobi continue oleki na ah Odile Manzaka. Et Foudia dit merci beaucoup à le roi de la forêt. Et pas le bac à OPC, merci. Merci. Pour toi, Kabonabiso, presse en ligne. C'est une très bonne question à poser. Pour toi, Kabonabiso, presse en ligne. Est-ce qu'on l'a dit dynastie? Dynastie, c'est au Solango. Mais Toko. Tout au Solango déjà. Presse en ligne, aux hommes. D'accord, la tienne de la dynastie, au Toko. Tout au Solango. Bah oui. Presse en ligne. La CPL, la vidéo, moko. Faire salia solo liwerana et dans Côte d'Ivoire ah j'étais choqué c'est ça qu'on attendait depuis longtemps yango loko na uta koloba ce que loko za pour avantage na yo kotala mabete parce que Congolais atala mabete Congolais atalika nini basala inao c'est vrai qui envoyer faire kendo yemba na franc congolais so azaki motema ba osala ngote omoni mamboli esa malelo ce que zalaki kala nde même bango ba oloba te. Parce que ne pense pas que même arène à nos occumes 40 personnes. Dans 10 minutes, non, je pense pas. Parce que Batumsou a peine pour sa musique, mais la place na bangote. La place à faire au place na bango. Mais là, ça y est, ça j'ai années. Il y a pendant 20 ans. Moi, na comme na gumo et lo mobo. Après une année, bolimbo zong c'est la situation. Au moins, t'es les collectés ngam. A koka pena ko zongati. Alors, tout ça a erreur. Mbala mon côté. Yango monaka. Toloba mal beso keza. To remplacer na bola bolamu biso pe na ba wenge to mona mabeti mais to ya teto bimisango mabe mais lelo na mona bolamu tout le monde ba lo baba féliciter le roi de la forêt ba tout ba lo ba merci mais so nga na yaki na la kanda na nga na zala nango ata we rasalenga bolamu lingo kontete c'est que to bongisaka to tsaka ngo déjà bien que to bebisa poto to bongisa mais en tout cas nga na ces félicitations vidéo on est touché nga makasi et puis nazo courage nazo tanzembu na ya dynastie na tapata en TikTok nanga parce que c'est toujours Wenge qui gagne
Moi, je partais chez Ibrator, Basolaté na Fabricaz. Moi, je partais chez Fabricaz, Basolaté na Ibrator. Je partais chez Miel de Son, Basolaté na héritier Watanabe. Je partais chez Deplique Pomba, Basolaté na Fabricaz. J'ai fréquenté tous les musiciens Baouta na Wenge. Parce que moi, je dépends des logos. Au Gérard, on n'est pas au Gérard, aussi longtemps que bango et moi bayo kanarati moi batira imo zala baebi moko ebi nto sola nai et surtout mutu o na sola ne mingi c'est Deplique parce que depuis quand mutakanda mukuse depuis quand mutakanda mukuse plus aza muta clash facile vous mona le moment il passe à la télé soit ya betilo mo bofona zokamba moko et puis depuis kazaka erwan so sale miso ba batindelinga so ka yenga makila et sauter so na talibo na tali mo na bengi et puis na ebité nzamba pesanga loko moko boyo ngamo na ebité donc ya ko sangisa wana pena ne rôle nanga et pour mon abenge bongo ayoka so bango pe baleki ba betelo mo yoka mi mère yo mo zo mona tango na ko ya ko leka sensible on zo comprendre donc mutu na sone mingi et puis na pesa conseil trop c'est Deplique parce que yé soka leki wana donc on a pena que makila e sotara mabe donc soka sauter bongo zo qui peut placer ko ya te on a un bengue au kayoki yal waka mère merci on a bou na ebse ya imam na ebsa kai on a yoka compé na statut bat internet bo lukangate mais ko na les émission te ala na ebsa soko lingo les émission les cas pour la promotion et nous on est là pour la promotion ce qui les lo musique ezaki ba CD ba tinga ba cha polémique na CD te banga ba de musique na ozo sala regarde aujourd'hui nanya pensé que depuis ka comme ba mission na poto na télé na aéroport na Paris animateur ya Deplique qui mutayo ko yambanga na vie na imobo na kutie na aéroport mère to sola ko ebinga ngaza animateur a pomba habito na yoka na mona ki ka na aéroport na baki na yo yamba esalinga bien asale on pour na zarabien na patron na ozo comprendre ngana saki na saki teke diviser pour mieux régner ngana saki est fort nazong sa wenge na sani moko parce que l'union fait la force so bango tout baza uni lobby wera ko tape ko ça peut festival la monene a bengisi bango nyonso et déranger bango te pour ba mutu na mta tia apprendre nae et puis erozala avantage na bango comme aujourd'hui na beta to le firaimba na franc congolais batu msupe bazala ki me bazaki piscinette te ya okeyemba na franc congolais alors eza ba biloko moko e yaka bambale beleti mais so bazana unité te wana bolingo eza te eza pasi po makambo salama aujourd'hui je suis là j'ai cité moi ba komba ba presque bango tout parce que nazana blème na bango te nakenda ko fréquenter mutu na air nae a robetela ngali solo moninga ya mabete ngape na koya na 1+ na ngai pa nae lobi so aleki na TV est-ce qu'on manquait wera non parce que odila yaka ayaka pe na 1+ soki odile mo azaki na yebo na côté le Deplique na boy Fabricaz est-ce Fabricaz olinga wera alobani wera mtati mais ngana yaki na image wana avant coûte comme ke makambo ezala ya dosé natalaki na moni ve na nga albi amenez-moi les cadeaux. Amenez-moi les cadeaux. La pesi pembo te panani kilo a bumbu accès base tunanga kati kilo a bumbu kabo c'est pas moi mission na mi kilia wa ba on peut ba bimisi moi 34 des fois te ya kabo ça bendik 34 ma ko mi musique comme ndela sali bien mais OK penana ni japonais Kyoto asali bien na mona ke na ndule na oh japonais que toi c'est bien 34 zebeleti ça va déjà wenge wala wenge wenge na bité baningi sara système ni nango bozio on a vision bana nkoite batika na nkoyi des fois te do yo lingo sa ni ozwa yana wala mboka te abisio ke accès basa ke mikili na mono na mi ko to zemno kaka na Tour Eiffel na mono wana pena na Tour Eiffel bolongolela ngana solo drogue koti na Paris embrouiller biso mabe bona zongi kwani pareil comme quand bima boy mali to zaina mo sili kombo pamba yo yebi batanga raté wa ba chic nourrice otanga ndeni utasomba ba licence ya bilonga ba Malik de John te kotanga raté ko na 4 émissions yo mona poto bana bilambo bazui wa maman Claudine kino na peso mbote bazwa ba na poto bazanga na sika olala biso to laxi banda kuna poto ya bino ezawa na monaki yo na moni mapala gaya me ba misu na moni ga chamba pamba biso to lakisi bandaku na poto ya bango ezawa te na moni ga ba chamba pamba po mona ke soza ya mutambao na kishasa to ke poto za ka mutambao yo lakisi na ba cuisine yo c'est ça ba gère yo to mona petit boule o moni mutambao est-ce que to kende bien voilà donc kabo se boulembu 34 personnes ami kiliba OK na ba innocent ba okota abi na ba na quartier ekuta chena mbwa oh
Atie na mbombo na épée. Donnez-moi le cadeau. Donnez-moi le cadeau. Avec cadeau na opesa siko bato orchestre. Donc nenga za bongo doki 34 personnes dès deux abos semaine au esili. Cancer basse ba okende voilà. Donc vous comprenez, je suis là na Kabola bangote pour wera pas à la papa ou tout le monde appelle fouiller à wera parce que so bango baleki ba clasher ou baleki clasher au wera sala et ko maintenir place na ngote parce que betira imezali bango bako so na bango za makila wengi c'est logique ba eko sauter na tout temps ave na nani mukentonga na zape na basotsa makila mais je cite bango tout parce que na intérêt mo ya mamu na bango te ezape ya wera te mais soko leki obosani oyo touché logo maman Pitbull la scène. Mais c'est logique. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelques news, il y a le roi de la forêt, c'est vrai qu'il y a des boulons pour la campagne. Et puis l'album Moroté, et puis France, tournée européenne Pesali. Tout le monde a eu concert, il fait bête la province, la ville, la province, comment ça s'appelle encore? Non, mais il y a port de chapelle. C'était ça, non? Oui, port de chapelle. Oh là là. Eh, port de congolais. Nakena poto. Ba député ga. Nakena poto. Aïe 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 aïe, nganzambe nanga. Abi bona Orléans. En tout cas, ba tu ba retenir que tozo bimawa kalaming te pour la tournée européenne na Ocholoba et ba tu ba yeba que chaque mardi, mercredi, jeudi nous avons un rond-point qui Ponza. Donc, c'est là où tu répètes un rond-point qui Ponza. Donc, chaque mardi, mercredi et jeudi, venanga Jamoul Kanza na Peso Basalam. Brit Jamoul Kanza na Peso Basalam. Et la Peso Bambote, il y a Dieu donné Imam Isingwangwa. Et puis, pourquoi pas, il y a Roger Niwakianga na Peso Basalam. Et donc, il y a Jimmy Belaou. Le patron de l'air patron, le patron silencieux, on te sali, et si qu'on allait depuis Paris, parce que tu as une appareil comme Bisoto Longwa, le boss Jimmy Belao, il n'y a pas de comme toi. Merci beaucoup par rapport à Game. Donc c'est un peu ça. Mardi, mercredi, jeudi, tout ça, n'a pas qui prend d'abord mon numéro de téléphone, c'est plus de 143 89 85 85 2 fois 351. Plus de 143 89 85 85 2 fois 351. Merci infiniment pour s'abonner massivement à Manzaka TV. Bateau balézé, na lézé bango, beau message nanga, je suis tellement comme ça. Ngana lo baso toucher le gote, toucher wengete na oya nanga te toi même moral. Et mettre so toucher ngam non ngeza olé la foufoute na oya na lo ba vérité. Là j'ai pas insulté mais na lobi kaka ba vérité. Merci. Merci, c'était là ces pays en provenance de Paris. Et puis il y a Roger, et puis il y a Roger, les combattants aussi depuis Paris, on te sali. Alex Inti m'a tombé d'ici à la Koya, Bambama, on te sali. Maman Moukir et Génie, la personne Bambote depuis Kinshasa, bon séjour. Et Ouéa les pas, les 3 fois Mobali, on te sali. Et pourquoi pas, merci infiniment à Trésor Pieta, on te sali. Et pourquoi pas, Nani, Potezo Kim Sangaba, Combo Poto Pinza, Zaina Mobutu, depuis Luanda, on te sali Zaina Mobutu, Basalam Nayovi, Robert Kinzondo, Moté Mameje Mopati, à Paris, na Monioté. Merci beaucoup à Maître Odilon Amos les guerriers. Et mise en place, il était là de la partie hier soir. Il s'appelle le champion Kiwaka, Yaya Chou, champion Kiwaka. On a battu dans Zarana Bango, un coup bibon. Maître Odilon, est-ce que tu es bien depuis Paris? Et pourquoi pas, il y a Alain Katanga, bon séjour à Kinshasa, Katangé, Alain Katanga, on te sali. Merci beaucoup, donc voilà, merci. Et ouais, Zali. Merci beaucoup. C'était là, ce pays, on dit les Manzaka, il est au bien avec Bongo Monsinzambe parce que Azabongo, communicatrice, vraiment, na makambo il faut le bailler vraiment à l'obarasso la vraiment pembe ça la bien so bo s'appelle la émission. Est-ce que n'abord papa les milongo? Non n'abord qui était papa les milongo on te sali, on te dit basalam nayo, merci beaucoup pour la mobilisation et merci beaucoup vraiment. Nazaki étonné comment on a sexo gang aéroport wana sona bikata litoi ne pense pas que litoi na ba kato ba ko selo na te docteur tia zo ya ozoya ke non ngalema aoya suko zo ngapa luka litoi ezawa ya hémorragie donc c'est ça gang na mona ba na aéroport des fois te là la te que vi cheval moni bana donc c'est ça gang merci beaucoup pour l'accueil et puis je pensais pas que dans mona ba na aéroport ya on a vu et le collègue ko la bien zaté ba c'est prendre kinga merci beaucoup à tout le monde ça me dans le temps ba combo ba tellement
vraiment ebele omona na kati wana ba judoka baza bata simba benda pe baza da doda ni pe baza bata bien te koleka pe baza donc des fois merci beaucoup na bino voilà merci beaucoup à Odile Manzaka CP tu dis que Belgique bazela qui vraiment moins trop donc to kende tourner neto ke to sa tourner européen to beta to kota tina ba Belgique wana to zala wana ba pays wana tout ba Liège ba Canada tout wana to zala wana voilà 4 ans na moni ya betika une semaine azongi so bango me bakimi tozela bango so bango ngai inde na bona na 4 ans na nazuka une semaine so bino pe bona ba 5 ans bo meka pe na une semaine parce que doaka ndemo nga une semaine na nga yango na sali na zongi na nga bino pe boya na ba 4 ans ko to muta une semaine da ozonga mais muta 4 fois zonga avant une semaine ago ça peut des jours aller tout bon te merci Amataba oka bangulu efaze akitasa bakokanga ba bakati na ba famille na bango ba mekonsunga yo la na luponga ya 74 personnes allez ba meme poto ngulu oyo zo bako beto na famille na ABC ba no beto chaque jour okindoki faut aga odile yo je mona mboka ba sincère condoléances à toi la famille vraiment tout yo o matie kakol mundela comment na YouTube kanchu Mondela comment nini? Kanchu. Mais tinda bango ba po ba yo kanzemba ya sebondo eza déjà na plateforme nyo surtout bako saka ndeni bakota ba betaka sebondo bakota ka na dynastie ba betika papi kakol bola na nzembo kitoko vraiment to tindi bino bokende boka vraiment chanson na kitoko yo sala bino bien. Merci na batu tout bozi opportunité dans la vie. Oui, il y a papi Chula Paul Andao. Merci beaucoup na papi Chula. Est-ce que vous bi kende to zabo Edith Sanclair liyo ko pas postila ki Holandao. Il faut passer ce numéro pour te voter. Numéro pe zali mais yebi batu pe na za batu pe na mutu mo ebele. Mais Edith Sanclair liyo ko yaza département vient na biso Gentini Ngobila. Na ACP. Voilà. ACP. Donc to voter pe na Edith wala na mutu nanga. Babi mukenzi bitangilai ozongi sipe kermes lisusu tozana inde 3 tozana inde 3 mais tozonga na biso sayo kokuna bando saba misala donc tozonga sayo voilà. Merci beaucoup na Bruno Lubika mbongo propre to bossa na raï. Et puis il y a pas Chopin n'a pas postulé hein. Oh ouais. L'honorable Pachopanda. Il y a honorable Pachopanda. Et puis notre bourgmestre Kala Mopé. Oh le père comme biso so honorable Douglas JCK Dima. JCK Dima. Nga tiaki ka honorable ti lelo longwa nante. Okolongole ndeni. Mambo ka Dima sali. Et là peut faut ba pointer za lebele. Ko biso pe to tanga ko betanke bourgmestre. Kala boy. Kati maza mutema mawa ya kosunga. Merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, va voter pena petite sœur Nanga, Bianca Elonga, numéro 37. C'est ta sœur Odile Manzaka qui te soutient. Notre honorable Bianca Elonga, numéro 37. Na mon aide à poser mon bout de passer là qui est. Il a postulé na. Il a postulé na. Il y a un Selembao. Donc, bandeko tout à Selembao. Député provincial. Il y a commis à Selembao. À Selembao, c'est Bianca Elonga. Donc, bon voter pénal numéro 37. Et pourquoi pas Domina Elonga depuis Paris. Je vous salue. Merci beaucoup. Voilà, biso bana boulungu voter qu'on a voté le roi de la forêt parce que yende. Il écoute aussi va voter kala. Azon sala marambo pour que ça la voter on a bien. Donc merci na le roi de la forêt. Le roi de la forêt peut ba surprise des belé. Bo surtout ga bo peut tomoli susungula batake na bango. Merci beaucoup na le roi de la forêt. Donc merci na batutu batale mission ya Bruno Lubika mbongo propre tatana bitono na Paris on a c'est un abisso à ligne Mwimba à Paris toujours la ligne Rabino il y a trop beau continue toujours aux scotcher na émission Nabino biso tout se retrouver na place na biso passé en abisso Odile Manzaka na inde 3 on a chaque soir tous on a et ça la radio stand 48 donc tous on a et marambo bien ça la côté on a la ligne bino il y a trop d'ici là portez-vous bien bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.
À en croire à Doyoé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. C'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.